Kinshasa, Congo, Brazzaville, la diaspora partout dans la Mokili, la confiance et fidélité au Bopesa Kolanda Monda Ekolo, magazine d'actualité pour te passer information à temps réel. Tofongoli édition la biso mokola lelo pour la sabino que gouvernorat ya Kasai Oriental a Bwakisi ba accusation nyoso o IGF alobaki pour na ba compte bancaire ya mayu ya topé le kuta o ba fongolaki. Mwana Congo toutaki kolanda mikolo o eleki ndenge inspection générale des finances IGF la mokuse a pesaki ordre na ba banque pour la bloquer ba compte bancaire oyo. Gouverneur Kasai Oriental, M. Mathias Kabea a fungola parce que c'est l'IGF a constaté que Bamabe ezalaki trop na kati ya ba compte bancaire wana. Na yango tomoni lelo ndenge gouverneur Kasai Oriental a rejeté ba accusation nyoso au IGF ba salaki pona ye et surtout que ba inspecteur général ya finance baza kuna depuis quelques jours en mission. Na mise au point na ye oyo esalamaki dimanche 7 mai 2023. Mwana mboka André Rosier Kasonga oyo Aza attaché de presse, peu porte-parole et gouverneur Mathias Kabouya a précisé que des comptes et Fongama P non déclarés n'enge IGF à lobby. Et c'est solo des comptes de solidarité Kasai Oriental et Fongama depuis le 21 août 2021 dans le cadre d'assistance pays à développement de la province en exécution à projet Maïmouningu. Misusu Ezali Agrippe et Fongama en décembre 2022. Chargé de presse et porte-parole à gouverneur Abakisi que contre la solidarité Kasai Oriental, ils ont fait 1 milliard de francs congolais en décembre 2022. Comme appui, il y a programme, il y a réserve stratégique à la province et banda depuis mois août 2021. Pour la concilier sa saison agricole A, peu Kobanda, préparatif de la saison agricole B. Contre Agrippel né, Fongola Kayango, là-bas projet agricole Nayango. Cabinet à gouverneur Mathias Kabea a Kamwe Malobe Mabe Oyo Ebimi na communiqué à IGF publié le 5 mai alors que Misala n'a nous estilité. Ah wa gouverneur a pas si ba raison là ton conseil kaka là ba inspecteur IGF bon ça la rappelle Misala qui toque. Donc avant qu'on ait ba décision ya conseil en public il faut qu'on rassure que ba donner oyo bozala ngo ezali qui toque pe ezali solo et surtout que réputation ba so magayango te. Et bongo soki gouverneur azala raison boko suka wapi dossier oyo eza à suivre yango to betisika mbonda. Par rebelle ya 123 bazu système ya kobongwama lokola ba milice la ba territoire oyo batike la force régionale to landa élément oyo. Mwana Congo, toyebake likambo oyo ya badiazo de la partie Est ya République démocratique du Congo ezaka kama bemakasi. Na 97e réunion ya Conseil des ministres, les vice-premiers ministres, ministre de défense nationale et anciens combattants Mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo aza toujours kozongela situation opérationnelle ya Est ya République démocratique du Congo pe selon ye yangonde eza vraiment préoccupante mingi na ba territoire ya Urumu, Mambasa, Beni, Masisi, Rutshuru pe Nirangongo. D'après compte rendu ya réunion wana balobi ke RDF la 123 va renforcer présence na bango massivement na ba localité pe ba territoire ya République démocratique du Congo. Kutu ba renfort ya sika oyo euti Rwanda baza ko continuer ko kota na ba frontière ebele lokola na Kabwanga pe parc national ya Virunga. 3 hélicoptères ya RDF et salaki ba tour ebele na Chanzu ndenge porte-parole ya gouvernement Patrick Mouyaya alobi. Kaka na occasion wana mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo alakisaki tableau ya ba opération militaire sur les terrains na ba zone oyo participé la coalition ya ba terroriste RDF la 123. Boye bake le 29 avril ba RDF la ba 123 ba alevaki 6 personnes pour une destination inconnue na groupement Bouezapé et troubla qui ba esprit ya batukuna. Donc c'est important ya koyebake ba élément ya RDF la 123 ba bongo mikolo oyo na milice autodéfense na ba localité ebele na lokuta ya kosala neti ba cédé masolo na force régionale. Ezala Kibumba, Basosha, Kizimba, Kibarizo, Burungu, Usumba, Nyange, Kachura, Bilongwe, Pe Kibachuro. Jean-Pierre Bemba Gombo a la kisi que les deux mains éléments RDF la 123 momentanément kataki trafic na tronsoya Kalengeza Tongo poba mema banyama oyo piyaki na ba territoire ya Masisi pe ya ko récupérer oyo babomaki le 1er avril. Situation à partir Est de la République démocratique du Congo ezaka ko umela po ebonga. Force régionale ya EACRT oyo esalama en 2022 pour arrêter avancer à groupes armés 123 bazwa bisika misusu ya rébellion. Mais sur le terrain
rebelle M23 bazaka kawana. Depuis 20 décembre 2022, force régionale balobaka ke remplacer rebelle na bazone wana. Après attaque le 12 avril, asiraki ke balongaki bitumba avec succès face à groupe armé local, ça va le problème M23 na Kibumba. Ceux qui rebelle na troupes armées rwandaises, baza kosala semblant ya kolobake, basiki depuis début avril quelques localités emblématiques. Oyo oni azako fuda bango ke ba massacré en novembre 2022 au moins 171 civils ba territoire oyo bazalaki eza la évolution mon côté ba négociation eza en cours pour le renouvellement et un statut of force agreement sauf la mokuse entre la République démocratique du Congo et la communauté des États d'Afrique de l'Est et ACL Mokuse pour la force régionale Oyo baza déployé na Kivu. Quitte à ça, ils ont souhaité renouvellement et un mandat pour les 3 mois en attendant retrait à rebelle M23 la personne Oyo bazui dans le territoire Ruchuru, Nirangongo, P. Massisi. Bissom Bonda Ekolo, Tobetisika Mbonda. Maman Claudie Louyeye, cadre ABG à Komisiko, le secrétaire général adjoint chargé de l'administration, remise et reprise et Salamaki avec un pacte idéologie dans le siège de la partie Benjamin Kilunga. Mwana Congo, boye bake na alliance de bonne gouvernance ABG parti politique cher. Ya mwana mboka Jonathan Bialosu Kawata, bauti konome Maman Claudine Louyeye comme secrétaire général adjointe en charge de l'administration. Masolo Oyo et Salamaki avec un pacte de idéologie. Mokolo ya samedi 6 mai 2023, coup de la siège à parti. La présence yaye Mokolo sénateur Aimé Mangiadi. Remise et reprise et qui toko. Kakandenge boza komona ba image Oyo. Sous vos applaudissements. Nous invitons le camarade Franck Ilunga. Ezali kitoko komona lelo Oyo Maman Claudine Louyeye ndenge azwi engagement pe confiance ya mwana mboka Jonathan Bialosu Kawata po akumbela masolo comme secrétaire général adjoint na niveau ya alliance de bonne gouvernance ABG na mokuse yango na suka masolo boyo kandenge nini babetsaki monda elongo ye na le sénateur Aimé Mangiadi o azali secrétaire général ya parti politique ABG. Lelo tozalaki na cérémonie à remise et reprise à na secrétariat général parce que pour votre information nazalaki nommé il y a de cela 2 semaines secrétaire général adjointe en charge de l'administration et de l'organisation du parti. Naba militante ya ABG nyonso nazo ba militante pe ba militant nazo promettre Moussala parce que administration eza lokola poumon et puis secrétariat pe général eza poumon ya parti politique. Voilà pourquoi nazo ko promettre vraiment Moussala pe ekosalema malamu par rapport à Nabatash Oyo attribué à un secrétariat général. Voilà. Non, ils allaient à Ebisabango que comme d'habitude, parti Nabango, ils allaient comme il est dans Makambonyoso, ils allaient du côté politique, du côté administratif, pour partir Nabiso qui est de Liboso. Tala lelo, ils allaient restructurer après décision, il y a un directoire national. Sous le leadership et l'autorité morale, l'honorable Jonathan Bialosu Kawata, secrétariat général, nous avons au moins 3 collaborateurs, secrétaire général adjoint chargé de l'administration, secrétaire général adjoint chargé de la jeunesse, et secrétaire général adjoint chargé du processus électoral. Nous avons affûté des armes pour une échéance électorale. Pambate, ils allaient à la mobilisation. Le Tozaki déjà dans le secrétariat général adjoint chargé du genre, Maman Agnès Iliande, les autres Maman Claudine Louyeye, Papa Franck Ilunga, Papa Albert Pechi, Bango Walande, collaborateur, Nangai, travailler na Bango pour préparer l'élection, pour faire de sa partie na biso, Bisika Nyoso, Ndege Tosengeli, organiser Yango pour conquérir le pouvoir. Message Tokosenga que Bazala toujours dynamique, Bazala toujours le parti phare, l'un des meilleurs partis à République Nabiso. Et Sengeli Bongo Bazala toujours mobilisé derrière l'autorité morale, puis Biso surtout soutenir le chef de l'État
pour ça y est non seulement deuxième mandat mais majorité parlementaire. Yango wana na niveau ya administration to bongami pe bango pe na niveau ya mobilisation na niveau ya implantation bateleme pour biso banso to se battre pour te ABG biso ndenge autorité morale alobaka yango esengeli na biso to conquérir pouvoir liboso awa kaka na ville province ya Kinshasa tozwa gouvernorat ya ville province ya Kinshasa a voté chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo biso pe tozala ba collaborateur ne na ville province ya Kinshasa pe na ba province respective na biso to travailler pour te to kokaya solo kozwa élu pe tozala représenter à tous les niveaux. Bissom bonda école tokopesaka ba fleur de maman Claudine Luyeye de manière que oye ba kokumba ba engagement aussi avec fidélité pena kimia nyoto de manière que ABG ezo ba valeur nango kaka ndenge ezalaka depuis kala yango tobakelo ka ba fleur pe tobetelo monda kitoko e okani tolanda appel oyo président Ben Jonas abengisi ba kasen surtout ba le 13 mai na Imkama Tongi. Après passage na ye na ville ya Kananga, Ben Jonas Kabangu abengisi bakasayan présent na Kinshasa na rencontre monene au mokolo ya samedi 13 mai 2023 na place Imka Yuka RDC na kati ya salle polyvalente. Mama ya likambo totem et kozala bongo Kananga, c'est le moment à partir ya 13h. Boyei malamu na bino bonso. Bonjour à tous, je suis Ben Jonas Kabangu, le fondateur et président de la fondation Ben Jonas. Je vais à travers cette vidéo vous inviter tous les ressortissants des Kananga vivant à Kinshasa, vous convier à une grande manifestation, une grande rencontre qui se tiendra ce samedi 13 mai 2023 dans l'enceinte de Imka à Kinshasa Matongé, avec comme thème Kananga, c'est le moment. Je vous appelle tous les ressortissants des Kananga qui se retrouvent à Kinshasa de rehausser de votre présence à cette grande rencontre pour le bien-être de notre ville. Je suis Kassai, j'aime Kananga, je vous remercie. Association Amanongwi à Bango, les Bassala qui sorti officiel à Bango dimanche le 7 mai, na Simon Place et Africaine avec un pacte idéologie Benjamin Kilunga Zala Kikuna. Neko ya Congo, boye bake mikolo eleki, tolaki sakibino, denge tribi à Bangole, babaleko préparé. Sortie officielle à Bango de manière que ezala kitoko. Et ça les bagibe kitoko. La mokolo ya dimanche le 7 mai 2023. Kuna na asset ya foire na espace ya Simon Plaza. Ezala kinde. Sortie officielle ya association Amanongwi ya Bangole. Tala ndenge basangana kitoko avec impact de pays idéologique po. Bayaki est belé et surtout que tribu wana bazali riche en culture congolaise. Musique ebetama kitoko, musique culturelle, pe musique tradie moderne, pour la kola kisake, bangole le masola kilisi kutu ko poussa na yote. Bangole bagi kitoko, pour na ko honorer journée wana parce que ezali sortie officielle ya association Amanongwi don yolo bake, association ya bana bangole yango bino mokobo kana mo eloko ndenge nini esalemaki. Kinshasa de Congo et Koningala parce que Bangole baza déterminé ya côté les misa culture na bango de manière que Congo mobimba et baba valeur na bango et surtout que bazaka batu moko baza makasi na culture mayele pe sagesse etonda bango yango biso bonda ekolo
to bokeli boko ba fleur to bi ke sortie officielle oyo bokende liboso bokota partout pe botelemisa ekolo la bino amanongwi et poussera liboso yango to bete bino ka mbunda tellement que sortie officielle association amanongwi ya bangole elekaki kitoko boyo kandenge ba betaki mbunda liboso ya caméra ya Benjamin Kilunga. Bien, lelo ezali sortie officielle pour Bangole na batumsu baye bake Bangole basali association moko munene oyo rosala promotion à Bangoli sur le plan social, économique et culturel. Merci. Nalingi ko lobela bandeko na ngai nyonso ke journée ya lelo ezali le 7 mai 2023. Ezali sortie officielle ya association Amanangui, donc association ya bana ya Bangole. Depuis bambula na bambula tozalaka na susi wana eke ekolo la biso pe etombwama eyeba na lokola baninga bakulutu bameka esuka la nzela na yango mokolo na lelo nazali na esengo ya kopresente message oyo nga naza nango ezali esengo bit na biso ya association Amanangui ezali eke po totombola contre na biso tovalorize culture na biso ya Bangole po jusque là eloko esalami lelo esalama te banda bakulutu na biso. Mon intervention, je rappelle à tous les jeunes Goli que notre association est déjà en marche. Nous vous appelons tous main dans la main pour mettre en activité ou en effectivité notre association et penser à l'avenir de notre contrée parce que nous sommes restés pendant longtemps oubliés et nous sommes restés pendant longtemps sous-dominés par d'autres peuples qui nous entourent. Je vous remercie. Radio, télévision, Belib TV, l'initiative Obino Bozui. Papa Aledo, en tout cas, félicitations à Ozo Sala, pour Namanangui Bakende Liboso. Félicitations, en tout cas, te féliciter à Mingi. Le lézard sorti officiel na biso Amanangui et à moi na biso Bajen. Toloba qui toko tikate, toko lande latina suka. Moi, toye le lézard sorti na biso officiel. Bangoli nyonso baza partout dans le monde. Date yango ekoti tozo fondation makamu nyonso to eza lelo to remercier bino nyonso tout na ndenge bosali befort na bino nyonso tout que tokutana na journal lelo na remercier pe association na biso ba jeune ndenge to telemi awa biso batu tosali que non to motiver bangoli nyonso to baza na ville province à Kinshasa to luki bango pe partout toujours ko bakaka ko enregistrer ya ko remplir fiche d'adhésion na yo puisque au côté boya retard si to clôturer déjà. Merci beaucoup, merci na AG Pole Munjene na nyonso ozosala Nsangi Sien. Ongui. Mama Dosinji Tobe, femme forte, yepe azalaki présente la sortie officielle de l'association Amanongui ya Bangoli. Ndeko ya Congo, boye bake tellement sorti officiel ya association Wamana Ongwi ya Bangole et salamaki avec un partenaire idéologie po basangani de manière que baluka batombolisa culture bango ekene likolo kaka ndenge ezalaka depuis kala yango. La grande dame Mama Dosinji Tobe o azali mama sociale tellement que azali mwana mongole ya tongo yepe amarkaki présence na esikola po a honorer culture na e kaka nde boza komona ye wana azako bina elongo na bande kwa Bangole ndenge kaka ezalaka nyonso oyo elakisi bolingo ya kolobake moto na mutu il faut aebaka bavaleur ba culture na e parce que mingi babosala ba culture na bango esalaka lelo oyo Congolais akoma kobunga rumba ya kotambola. Mama Dosinji Tobe oyo azalaka toujours mama sociale proche toujours à culture na e tala ndenge bayambaki kitoko abimi liboso ya podium pe na misika fourbi asalaki mwa discours tango bapresentaki kaka ndenge boza kolanda. Sophie Commanda, nous sommes 100% Ongui. Vraiment, nous l'homme n'a bien la soutenir la fondation ESO et une fondation mondiale.
nyo epe ou remove nditosi njitobe oya. elakisi ke moto na moto na ekolo na ye oyeba kobatela yango malgré ala Congo tozalaka biso tia kosangana po tribalisme ezalaka te toboya yango kala yabo esali kitoko mpe na suka ya masolo boyo kabila boko ndenge nini abetsaki mbonda mbala oyo tosangani toza soudé. Je ne pense pas que tokopanzana lisusu puisque mbala oyo tosali pe basopi masanga ba chef coutumier baye donc ba notaire na biso pe baye ba mikolo nyonso baye bana ozotala bana cette fois ici balobi bangole tokende pe liboso. Pourquoi peuple ngoli totikala kasima mbala oyo tolobi tokende liboso yango wana nasangani na bangole nazanga moko mwana mongole 100% des pères et des mères naza mongole ya mangai donc naza nesengwa kosanga na bango na sepeli mingi yango na lobby nazo soutenir président Félix Tshisekedi Tshilombo toujours yende numéro 1 yende président na ngai na ndimi ye puisque na monique biso basi ba mama il faut tozala pembeni na ye pona soutenir ye et puis na zupe monsieur Mbosio Christophe Mbosio comme autorité morale nanga c'est mon choix na sepeli eza choix nanga soki bato musu basali ba choix na bango etali bango mais moi c'est mon choix na lingi kozala pembeni na bato mibale wana alors bino pe ba peuple congolais bana moamba nazo senga bino pona ngai mama Dostine Jitobe botia maboko to sanga na poto ke liboso biso mbonda ekolo magazine d'actualité to fuli baoka mopepe mokako suwa association ya manongwi ekele liboso eumepe mama Dostine kolo apambola yo abakisela mikolo ebele de manière que ba œuvre de sala ekoma musika emono na pe ebetisa vraiment mbunda kitoko yango tobetisika mbunda oyebiki ozala leader ya solo pour ba vision ya mana pour la Congo pour ça na liboso ya caméra ya mbunda ekolo pour la sa vision le congolais ayeba yo likambo ya kobongisa Congo etali kaka mingi biso ba congolais surtout à la ville province ya Kinshasa tolukaka mingi kotalaka likambo o etali développement yango magazine mbonda ekolo baleka yezu efongoleli ba oyo surtout bazali ba bon leader reporte po bayeba kobimisa vision na bango bakinwa bayeba nini bazali kokanisa la kati ba vision na bango botala bino moko tomesana koyamba batu na babiro na biso na plateau na biso po moto na moto apesaka vision na ye yondeko ozali kolala yebaka ke po ozala un bon leader esengeli oleka na plateau ya mbonda ekolo po ezali seule adresse oyo okolakisa vision na yo pendant 30 minutes mokili eba yo bakonfirme ke oza leader ya solo tala ndenge balider bazali koleka moko bazali koyamba bango mwana mboka Alain Dewa mpe na mwana mboka Megrine Kambembe bayambaka bango avec impact mpe na idéologie po bakestion esalamaka ya kitoko oyo kopermettre ke moto na moto apesa vision na ye population emona yango bolanda biso mwa eloko oyo eza petit peuple do etumba nzoko ka matiti ne monaka pasi matiti ne monaka pasi na etumba nzoko donc yango nazoko exhorter na profiter à travers émission OYOP. Je vais continuer à répondre à la question na yo, mais na exhorter ba ndeko na biso oyo bazana politique na Congo central ba yokana bazala moko na munoko mboka nanga balobaka mikami mbwa lekila kumosi vumbukila kumosi linkoloba ba poili ya mbwa elala kanzela moko elamukaka pe nzela moko il y a des problèmes moraux parce que il y a ba punition punition peut-être que les alliés liés par rapport à ma ben moko ba 4 générations avant hier parce que ces 4 générations eux ont puni c'est là ba arrêter tout comme ma solo mais ce que yo commenter est-ce que Moutou Azali puni pendant les 4 générations là yo au délivré avec quel pouvoir yango na otolo ba papa deyo pouvoir ozana nazana ngona kati nanga ndenga na fandi yawa so zaki na muntu ya miso monaka omona oazo solano azazi contact ba setre mutu oui parce que tant yo zana problème yepa nanga na za sungate fona kota na mozindo na kolingana yeba ba setre na yo fona kota na kati ya ba setre oya yo ndenge kaka bozali komonda wala pe baza ba leader o ba bipesi mingi na développement
de manière que bakomi na bango engenga ekoma kitoko. Yo pe tala numéro na biso yango wana soki olingi ozala prochain yeba kobenga biso pour permettre que to yamba kitoko olakisa bakinoa idéologie na surtout mingi ya commune na siko zali po yango nde ezali base oyo ko permettre que bapesa confiance yango magazine bonda ekolo to betisika bonda ba leader solo Wilfried Samba elemani ni obongsel bakinoa na cadre ya pona ni libo rubrique obasepela nango mingi nazo yeba te bato nyonso toko voter bako sale loko moko te bon biso tokolobela makamu mingi ya courant pourquoi courant etambola mabe pona nini boye pona nini boye pona nini boye yango wana nde kitoko pona nini bana basi bakoma kolata mabe joto libanda makambo nyonso libanda pona nini eloko wana ekoma kobebisa bana bazomona ke soki basali bisalasala wana ke lere mosusu yango bakozwila ye ke soki nalati kitoko te bakosala boye te pona nini na bato baotonga bilamba wana babimisaki ya kotongela bana babiloko ezanga kolata ntina kala batonga yango te me lelo bato bakoma bakotongela bana bilamba mabe mama Bote papa. Nga kombo na ngai Alain Luzaido. Rubrique na bino pona nini be? Pona nini boye la télé ya ba jeune fille bana boti eza sumala monte. Pona nini papa ko sala biloko oyo bazo salela bana basi. Tozo mona bana basi bazo tongela bango bilamba soka lati nzoto nyonso libanda. Azo tambola mutakala. Na ngai pona nini bazo salela loko wana. Bakoki ko changer bana bilamba te. Pona nini na age na biso tolataka ngote. Oui, nga kombo na Alain Luzaido. Rubrique na bino pona nini be? Pona nini boye la télé ba jeune fille eza suki to côté na Bishasa. Bon, pona nini boye komi boye pasi bobo na mboka. Pona nini pasi elegi mingi. Ba para basalaka te. Bo ba mama bazo souffrir. Bo bana bakomi mutu likolo. Puise moya bazwa ezali te. Yazo bana bakomi kotelanga na pamba bakomi la télé ya mabe. Polo ka mwa 100 francs ba misunga. Nde yango nde komona mboye komi nde komi pasi. Pona bilela télé ya bana baby na mboka tozomona la télé bana komi mabe pona nini boso mibeko eza na bino bakonza mboka. Bozo autoriser bengie ba chinois bateka biloko na ba magasin. Po biloko so bango bazoteka yango te. Bana bakozana la télé ya mabe te. Caricature ya lelo koko tiri Jesse Zemba elongola église mateta bola sa bakino pe ba congolais en particulier ba élément nini o bombeli bango. Ndeko ya Congo, likambo oyo etali babayar na balocataire et comment ko kamwisa population okomona locataire akeko lukandako akozandako avec impact na idéologie mais comment ngonga ko futa ba réclamation et comment kandenge na ndenge yango levé siri aeli biso lisolo oyo tolanda yango malamu ouais yaya tolobela babayar keba balocataire pe mutu pasi bazalaka tolanda Nekolanga boye bake levier auta kasai avec oluka palais yewana depa liboso bayar pe avec impact na idéologie tala ndenge azolakisa endako lokolo opesi simo na yo ya garantie okoki na yo kokota po porte eza nango déjà vide ça va yepe tatu na bopasi na ye bien malesi na ye atali palais amoni keza kitoko alobi kotukela ça va papa na kokota lobi locataire pe avec impact na idéologie akoti suka sanza kaka ndenge le gamo pa embake locataire alota akolo lopango tala suka sanza ekoki yoka badoléance bandie ah les locataires akota bien. Bon, kasi à chaque fin du mois, lisolo kaka c'est mon corps. Kaka ndenge bazobeta lisolango, depa les locataires à liboso ya baer. Papa, chaque électricité, loyer, longola kaka la garantie tokoye bagale to sa masolo. Kaka masolo yango et comme yango chaque mois kutu sasa mususu, les locataires à suzuka ba baer. Papa, le banque a servi biso te la moni kaka. Longola la garantie to bagale to sala. Et pesi baer kanda, talandenga tomoki. Oh non, ils ont raboué. Au fout de loyer 6 mois. Nous sommes la garantie, nous sommes la garantie, c'est comment on vivre nini. Et pasi, yango levé mikendo, depa, et pas koko tiri, yoka nini, apesede li solo. Ah, mais ve tiri, kolongo la loyer, nambongo ya garantie, ezali kaka une façon ya kofuta. Les vieux tiri, le kola zarade, les vieux Serge, boyo kandenge apese yano. Te, petite casquette, il faut savoir. Mais ce qui est commis chaque mois, ma mère,
et surtout que garantie nyonso esili wana okomi kopesa bayeri pasi ndeko na ngai yebake ntango topesaka bagaranti tokotaka na bandako mbongo wana epermetaka mokolo kolongwa esunga yo ozwa na kote mosusu soki okomi kosilisaka yango chaque mois kaka na barubrike ya kofutaka nango ndako yebake okosika na maboko pamba pasi okitaka na mutu na biso tobetisika mbunda. Merci édition lelo ekomi na suka oyo esimbamaki na mwana mboka Medine Kambeme mpe Mpangi Rachidi Onga Aledewa nazaki na lufundu mpe lolendo ya kopresente yango. Merci na Wilfried Samba ozaki na sima ya caméra mpe na Benjamin Kilunga réalisation montage eza ya maboko ya mwana mboka Biemoko Igride Mateta boko tie ko s'abonner massivement na chaîne YouTube na biso Mbunda Ekolo officiel pe basport ya bino ba publicité pe ya ndenge na ndenge bola biso to lekolo primo ko abordable to kuta la prochaine maso Ekolo Yesu azongite.